bandeko photo pekisa bandeko na biso abasi so yebi na okoza mwasi ya libala na okelinga mobali ya bato okei na eno hotel oboyi koyebisa eke oza mwasi ya libala lokoso mponani wana eza lokoso esalama na victoire bamema bango tomona yango esusu ekomi yaki ndoka eza esu busolo de lekolo eza na biloko wana so kaka andeyo ya mobali na yo mobali ndaka na kadena kafongola mobali nda nango mwasi ya nango te mobali nda nango mais ntango asike mwasi tangaka te mwasi tango olinga ngai olinga yo tosenga te osanga boye te baconseil ya bolingo kaka yo sikoyo ozongo eza loisir mobali akango desa na nini ntango ya kozanga so ba akangi fongola akangi mobali ayepesilaka ebomba yango yebaka ayepesaka ebomba yango siko place aka ebomba yango wana eza sikoyo place oyo yo mwasi jour kaka osala kaka infidelité kaka ba kuti eza eloko moko akufa aba moto akufa mwasi fo akufa fo bapara ya mwasi baya bapara ya mwasi biologique fo baya ti na lie oyo mwasi asali ekobo wana oyoka lento mwasi alati elamba kitoko alongoli atikili mpelele ça va pas bien omonaka chéri ndeni toke tonde kolala so olobi combien oka kolala $10 wana $10 wana combien 28 600 avutaka suku papa moko yaki amindeka bayaka komela terrasse ameli amoniki asuki kaka mwasi wana vike eza pe hotel kake mpe nde ezalaka passage bakei mais kokota bakotelaki baumeli bato bazokomporte katel bayaki lokola passage mais komi ndenge nini bato te mpe baoserve moke 6 heures nde babima so balalaki babeta porte baofongola te si babuki porte bakuti mwasi likolo mbete okufa azalaki vraimen ni bali mpe na se ayaki mpe ni ouais Kakebeti, c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Pibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Pibi. Tekunaga naza kuye biso Tekunaga kilema tukindeko Kutala na biso Avis du public Tekunaga ko kilema tukinde Parce que le long de ko Eza nefe Parce que le long de ko Toko sepela Nimo kope Oyo bunenga vie du public Ebinga kea Bamisise ba comédien Tekukuma Abidi Pibi. Didier Masuki, Abidi Pibi. chez Didier Masuki, Abidi Pibi. Didier Masuki, Abidi Pibi. Voilà, bonjour, fidèle tout à vie du public. En tout cas, vous s'abonner à nulle part ailleurs. Mangba Kitoko est toujours awa. Dans le barami qui a tout le belaka actualité. En tout cas, ils ont avis du public. Ça veut dire chaîne où ça a toujours pour ça ya public la biso. En tout cas, vous s'abonner awa. Ah, tout le monde a bandal ni na chibangu. Na hôtel MP wapi. Dali bongo ba papa na mama ba zongi simoni on pas encore. Loka ne za la kalango tambola mobile. Bo ça toujours via infidélité. Oya kino komela moi moko. Alors kutana moi nduma moko za ki wana et puis osa nini. O lekine tande za moi passage bo bakei kuna bo mwasi na mobali ba se retrouver na tongo baza ebembe baza ya kokufa to ebite ezali en tout cas to koloba public mais to ko sala ngola moi keba ke parce que en raison mpanzi bazo boya kutu to ba image bazo boya metoke na moi venir sima pour la retour na ba imbo en tout cas ils ont malamu mingi na ko sala interview bon mais ça les a musana biso ko to koloba kaka to so na ba peuple en tout cas ba koloba kaka malgré to bomba mina moi sima mais boko kaka bino boko ba public ba qui sur place au bazar sur place ba mon toujours événement en tout cas bon s'abonner à avis du public en tout cas to ko ba merci beaucoup MPA pour la série qui image voilà, si on a tout ça interview, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, pardon, s'il vous plaît. Pardon, papa.
Ya solo kaka. Babi nini? Ya kala teka mo mutuka. Ya solo public la mission ya ville publique en tout parce que en heure en tout cas okanga baboyi na bango koloba mais ngala kosaka ba interview bo mesano tukimi kuna venya sima pona otuna ba papa bonjour limbisa ngamukela mono lekana o pardon limbisa motuna ka moko babi un hôtel un peu moi c'est mbali ba fête oki ma sangongo merci beaucoup en tout cas fidèle à la vie publique papa s'il vous plaît tonton bonjour pardon limbisa pardon non te tani to bandande non to filmer te bonjour na ko solo interview s'il vous plaît parce que to ki sango ke moi c'est mbali ba kufi awa na hôpital ya hôtel MP wana na habité na ko pesa moi micro to moi moko mibale s'il vous plaît parce que ba imboka conseil voilà merci beaucoup question zara moko za que papa ya kina ko mela kande za ko mela mputi mwa nduma moko wana bakene passage balali mais okamu balamuki na tongo bemete bité monta ko mi bango nani yo ko pesa ba imboka conseil. On continue à faire ça à jeune. Il faut éviter de mettre la femme mariée. Éviter de mettre la femme mariée. Mais est-ce qu'on a des femmes mariées? Je ne sais pas, c'est les vendus. Ah, ok. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, Fidèle, tu as vu le public. En tout cas, il y a la route, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous avez habité, vous avez la bandale, non? Oui. Et puis, maman, qui a un hôtel MP, Balobi, qui est. Moi, c'est un bal bakoufi hôtel. Qui s'en va? Nayoka sango na temps à partir de 11. Ah, mais quand on confie ba imboka ba kolanda yo, ezaki ndenge ni vraiment za ndenge. Ah. Explication vraiment na on clair que non, na OK que non, moi si na mbali bakoufi na kati ya hôtel. Ah, babi mobala ki on marié, moi c'est on marié ndé ba koloba. Tete yo ka pardon, moi c'est femme mariée. Moi c'est ndaza ima. Femme mariée. Ah OK. Donc voilà cause chiba outé. Na ebite. Et balali ka balamuki bakoufi bazali na ba bilongi ko vimba toneni. Te bango bakota yi bana 13h. Na 13h na boti bakolo hôtel batel bango 15h ba bimate. Ba meki ko tourna ba bimate boti balali. Na tongo nde babite ba buka porte. Ba buki porte nde ba yokuta bango événement na ba 11h. Ok. On peut savoir imboka balona biso conseil ni ba balo to baso ba ba infidèle za mo sa libala mais on est toujours infidèle. Mais pour nga vraiment na mona na nga cause normal te cause peut-être ba milimo mabe ou ba maramu na bango moko. Ah, comme moto na bango. Ba moto na bango. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Fidèle, tu as vu du public, tu as toujours na bala, en tout cas, tu as toujours des interviews. Moko Sima Moninga, tu as des interviews en tout cas, tu as Imboka. Maman, bonjour, bonjour maman. Tu as la mouké, pardon, Motuna la moko. Ah maman, la biso, osunga biso balana, bonjour. Balobi que l'hôtel MPA, moi c'est mbali bakoufi. Mais quand on songa biso, OK mi. Ah maman. Merci beaucoup Fidèle, tu as vu du public. Tonton. Bonjour. Naya. Pardon, on te sera 2 minutes. Naya. Merci. Pardon, qui m'a caractérisé. Faut que tata au balaka infidèle. Ozuma so taliba le côté nanda comme be bosali ko bolelo le mobali wana bombe bazongi simoni mpa nkolo. Yo antake mobali moi la nzambe pe côté ya bangoni. Ataki nga mwana nzambe. Akosala makambo ya buzoba te. Akosala makambo ya buzoba te. Soki naza na mwasi na ndako fallait na batela mwasi na nga oyo aza na ndako eza te natika mwasi ya ndako na bana kosala babuzoba moko eza inutile okende ba hotel kokushaka na basi ya libanda na mona ngo eza inutile eza important te mpona ngai ya mutuya bino bato bozoyoka nga naza prophète amen naza prophète Aliam Walesa na Bandal centre de réveil spirituel Bandal yango comme conseil nakopesa bino ba jeune bino ba papa
boyeba ndenge ya komibatela kobatela nzambe parce que soki bozosala bamabe mais bozosala mosala makambo nyonso ekoma compliqué bozozwa bamaladi bokende kokufela na bahotel nazomona yango eza mabe parce que soki okufeli na hotel okokende mbala moko lifelo okende mbala moko lifelo moyen basami soko to eza te koleka direct mbala yango nde donc bien le bique c'est là du petit c'est la mort yango là vraiment eza bongo. Merci beaucoup Moussa Nzambe. Merci beaucoup Fidèle tu as avis du public en tout cas ba télémia bino les TV. Merci vraiment. Bon s'abonner na avis du public chaîne biso boko kombo avis du public donc to solara na public pour ça public bani ba yeba bani ba mona ni ne koleka en tout cas moi tonton avandana donné ngala kele na tuna na motuna na tonton avandawa na yepa na ye papa bonjour s'il vous plaît limbisanga mukena repese moi caméra moi micro Mbote maman. Habité à toi na bela banda. Yo aura moi na quartier ou pas? Moi na quartier na yango. Ah quartier nango hein. Merci beaucoup quartier nango. To ki sango ke hotel MPA wa moi c'est mbali ba kufi. Soko yebi ni solo mais quand on expliquer ba mboka ba Rolanda. Bon. Bon isa boye. Namuka na tongo to mundi ba tondi na hotel to mekite ko pusa na to ba soki zaki problème nini to ga moi c'est mbali ba kufi na kati. Na ndenge soto la nima ba ketsa mikemke po toyoki ezaki bandumba nde bafutela wana bandumba babengaka bachele bafutela wana nde bafutela suku papa moko yaki mindeka bayaka komela na terrasse ameli amoniki azupe kaka mwasi wana vike eza hotel bake mpe nde ezalaka passage bakei mais kokota bakotelaki baumeli bato bazokomporte tatel bayaki lokola passage mais komi nui ndenge nini batotel mpe baoserve moke 6 heures nde babima so balalaki babeta porte baofungola te ti babuki porte bakuti mwasi likola mbete okufa azalaki vraimen ni mobali mpe na se ayaki mpe ni ti sikoyo toazoyeba te soki bakufi na problème nini yango mpe tozoza tolandela toyeba soki ekosuka nde mpo balobengoli baya bibembe bakei nango morgue basoda baolanda bato pani bakoki bato bazwa image mpo na nini bon na comprendre mpe te mpo nini bazosala boye mpo na ntongo ya caméra eyaki soki comme na inter bango moboya bato bazwa image mpo bakangaki déjà hotel yango yango bazoboya yo bazazwa image na minute oyo. Ok, merci beaucoup. Nyoko bakso ezali to tolio te ya bayimboka bakolanda. Bon tolio na kotea kaka kote ya biso mibali fo tozalaka mpe so papa nakufa aza marie aza na mwasi ya ndako eloko nini epusaki ye aya kozwa mwasi ya ndumba yango olobaka epa bana mibali tokosekalme mpe mpe oza père de famille donc kaka boye ezoyebana mpe te. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Ouais, merci pareil. Merci beaucoup Fidèle toi vie du public. Bayamana ya. Pardon là tuna motuna. Oh pardon. Ah ouais, attends sango yebite. Ouais la moto. Merci beaucoup Fidèle toi vie du public en tout cas en tout cas merci. Papa la tuna motuna. Ah merci. Yaya bonjour. S'il vous plaît, la tuna motuna mon pardon. Pardon maman. Motuna ngela bo. Ozara na bandal. Oki sango oyo hotel un peu ba boss mba ku foki sango ngo ezaki ndeni mekana osiki ba imbo ngana yaki na bando otande sayo akoti boye akoti bantu batelemi wana siko tango na bando tuna pe bando nanga monta bazolo bananga bantu bakufi na kati ya hotel o bafuka ndenge ne mwasi na mobile azalaki marié mwasi azalaki bantu batelemaka na nzela wana bazwa kokola bandumba akoti na ye na hotel wana esalemi nde bongo na ntongo te ya kokota bango mibale bakangani wana eza cibau te mpona ngai eza cibau deja eza cibau baluba eza cibao peut-être ekozala makambo basalaki na mwasi na ye ya ndako nde ekomeli ye na hotel wana opesa bandeko mibali conseil bazalaka toujours infidèle bayambali ya solo bakeba na basi oyo batelemaka na nzela omoni mpe mwasi boye mbaa moko okeyepa na ye mpo akoma mwasi na mbaa moko bakeba na basi wana baza basi moko mystique mpona ngai. Merci beaucoup papa. C'est bon. Merci beaucoup Fidèle à vie du public en tout cas papa la biso na moi beti moi crimoter na solo là dans de kolanga moto. Le problème c'est quoi? Il faut te respecter à battre. Basi pe bakoma kosa biso trop. Ah bon?
donc somoni ka komeni ndeko na mobali eza nango te so ndenge nini ayebaki déjà ke ali mwasi ya mutu omoni mutu oyo oyebi déjà position na ye ok te mais so oyebi mabe elanda yo te basi mpe na opesa bango conseil il faut bolobaka vérité so oza wala baengagement na yo mosusu eza te ke il faut ok obeta bato obombisekele malamu te biloko ete ya mbala mibali nyonso nyama nyonso na zamba ayali ya kolia te mbuma nyonso mpe na zamba eyali ya kolia te ocomprendre biso toba bandala babenga biso toaka mobulu te toya mobulu to totala akieki oyo na ozala na ifo na yeba ye mwasi akokosa mpe mobali mpe ake na basentiment elukeli ye mpe mbeba mobali tuko mpe mobali mpe akokosa mwasi elukeli ye nini mbeba donc conseil eza kaka luka overifie so olingi mwasi linga na motema moko kolinga na basentiment te mwasi mpe lokola soki mpe alingi mobali linga na motema moko polobi lobosala avenir na bino foyer et tout consort on comprend dans la vie il faut keba même elanga ba maman abokela mai pondu nekola bien sentiment na tinati na vie faut boya ba complexe yo mo mobali kaka o reni amisa o masanga so velo ba ngulu yo bi mobali nde yeyo o epse su vérité te o bomba mobali pa mona ya lelanga fort na grand prêtre tout comme on la lela chéri au fort moi si kitoko mais éviter souvent on est sur quel bande donc non seulement que comme le bango mais ban motuno so zale les sons tala bisco tchaba pa na yo viara moko via mi balé misato te viara na brillante on comprend keba mi batela nzambe merci ma on va que zelo basakata bete bo za bo basakata biloko na basakata ba betango fort ya tiba kututé tiba ya ndeni bongala na muswahili tiba ezali ke mwasi sa bimi libanda aki mobali almasuna mobali te pour outside audai ok on comprend bon le na niveau Kinshasa oui balu bambujima bali akana nga bali ya ba place ebele bali ya Kinshasa pe bazali tam suba respectate coutume net biso na famille to bali trop na ba net nga moi sangana muluba ane na Paris na confiance donc ke baka tiba pe yozwa eloti komeka kutu te so meki olanda baya te tiba ya neni soki obeti mpo na momi mpe ye mpe okanga yo yo mto okendaki obeta so esali boye yo mpe sani ekozwa yo ocomprendre ya bongo mama oyo biloko bonéglige te ya biloko ya serie banga makambo na bikomani ekomami kolinga mwasi ya moto te. Merci beaucoup, Papa Nanga. Bonne journée. Merci. Moi, c'est Apostle Ngambele. Allez de l'avant. Merci, Papa Nanga. Merci beaucoup, fidèle. Tu as vu du public quand tu as une interview. Moi, c'est Moninga. Bon, il y a vraiment l'avenir à hôtel NPT parce que kuna bambi là-bas Rolanda parce que la boy parce que là-bas kangi déjà donc kuna vraiment ko beko kadena penza donc il y a autre baluki na moi venir ensemble pour na osara interview parce que événement ça mis juste na quartier il y a autre ke na moi venir c'est parce que biso to na toujours aux avis du public to ko lobaka na public na biso na peuple na biso en tout cas to ko sara ba interview moko sima moninga ba fidèle to ya vu du public na si boko mona bino moko ba imboka ba ko manyola na mulai pe na mozindo merci beaucoup à Demero qui dit moi chérie depuis Paris pour la na Frétas qui dit ma sœur chérie il s'appelle Asta Cosette mon ami chéri depuis quelque part mbote pe yango en tout cas bon s'abonner à on a vu du public yaya bonjour limbisa muke osa musana o limbisa muke na tunoka mutuna moko osa mona bandal événement le qui na bandal a yo ki yango o moi c'est mbali ba kufi hôtel MP yo ki yango na oui de sang voilà mais quand on commence ba Hollande ba yeba événement ozaki non ndedi
Événement eza nde faut topekisa bandeko na biso ya basi so oyebi na oke eza mwasi ya libala me okelinga mobali ya bato okei na ye na hotel oboyi koyebisa yeke eza mwasi ya libala lokoso mpo nani wana eza lokoso esalama na victoire bamema bango tomona yango esusu ekomi ya kindoki eza esu busolo de bon bandeko baluba baolanda moi message na chiluba esa pe bien c'est la langue nationale esa pe bien mais kana message na chiluba na ena bisa bango kaka bana betu ba moto tulegela emuchima ni moyo mubi tulonda insambi tuendesha moto mu Busembo eyoa bonne journée merci beaucoup fidèle tout ya avis du public en tout cas to ko ba koba papa naya na to solo là ezaka conseil bato bakufi na nani voilà kasi pardon ko yoka na yoka te no pa bana ezaka to po ete bato balinga basa bato eza ida bien po ete bato balinga basa bato batika comment ngate eza conseil o sunga ba imboka bonjour madame événement leki a na MP voilà yo za mona banda ne grandi voilà mais quand on commande explique na ba imboka za kindeni bon mwasi azali mwasi ya bato mobali pe mobali ya bato mais kala bisi bami bakutani rendez-vous tokutana place mo bene ezalaka comme rendez-vous donc eza mabe mpona basi ya mabala surtout basi ya mabala infidélité efutaka te très bien infidélité efutaka te ntango déjà so obali osengage na mutu donc bosala banzela nyonso bacamarade bami baconnaissance oyo atataki na poto atataki na wapi donc tika donc mwasi wana donc mobali na ye aza na biloko na bango ya bekolo na bango akanga mwasi na ye donc mwasi na ye ayebaka pe te mwasi ayebi pe te loko moko pe te mais sikoyo infidélité meni mwasi mobali na ye moso déjà ya kala modisa ya kala soki ya kokola bakartier so mpe ndenge nini ndebi mwasi na niveau wana basali na niveau kuta na mp apatia mp biloko wana ezalaka ndenge nini lekolo eza na biloko wana donc so kaka andeyo ya mobali na yo mobali ndaka na kadena na fungola mobali nda nango mwasi nango te mobali nda nango mais ntango asiki oyo mwasi nanga ke te mwasi ntango olinga ngai olingaka yo oyo tosenga te tosanga boye te baconseil ya bolingo kaka yo sikoyo eza loisir mobali akanga deja na nini ntango ya kozaka soa ba akangi fongola akangi mobali ayipesi yake ebomba yango yebaka ayipesi ebomba yango siko place yake ebomba yango wana eza siko place oyo yo mwasi jour kaka osala kaka infidélité kaka ba kuti eza eloko moko akufa avant moto akufa mwasi fo akufa fo bapara ya mwasi baya bapara ya mwasi biologique fo baya ti na lie oyo mwasi asali ekobo wana même ekolo na bible eza péché mobali akosala infidélité ya mobali eyebanaka te mais soki ya mwasi aseka infidélité ba mboka mobimba bayebaka ntina famille bayebaka eza ekolo moko ntaka komo te po toba biso toba congolais mais mwasi asali infidélité na libala en plus aza mwasi mabe soit disant ami na yo ya kala soit disant ami na yo ya kala mais infidélité eza mabe donc mwasi nde moto asali mabe aza mwasi ya libala mobali mpe aza ya mobali ya libala mais aza baami ya kala comme rendez-vous bakutani tokutana place moko tosolola apartir ya kosolola tellement mwasi aza na tellement mwasi mayele eza mwa mokuse nde omoni apartir ya wana mwasi mobali aconvaincre ye moral ti yango na niveau ya bahotel apartir mpe ya hotel wana mpe basali oyo esengi mpe kosala mais ndenge deja mobali sakanga mwasi na ye déjà iplage kinege ntango osaka rapport sexuel directement moneti bambwa ndenge azalaka na kati ezovimba ebima te ezovimba mwasi mpe kosupporter te sukasuka liwa ndeko ya niveau wana eza biloko moko te eza bokoko eza kutu ekekisi te ezaka bokoko sikoyo idéane eza malamu to mabe yo kosala mwasi ngai ndenge naza boye na vie na ngai sona beza mwasi fo nabala ye infidélité yango nde bimaka bato toujours na liwa mais la bilaka di péché c'est la mort osalaki ndumba so ozwi maadi oyo boyebi te ezalaka kaka liwa donc mwasi aza mwasi mabe mobali keke soit niveau soki yo boyi na yo na bafokisaka na tili te lokola mwasi kasi basalaka mpona mwasi mongo akufa pourtant osi mobali mpa yebi na ye te yango babike te lokola nde ekomi na moni niveau ekomi nango wana madame eza soki niveau ya mwasi te eza niveau ya mwasi te po mobali ayebaki mwasi eza mwasi ngai ayebiki eza mwasi ya bato
même la Bible, ne couchez pas de la femme de ton voisin. Il y en a eu bail nango. Si connais que moi ça les balles. Mais yo la ndie ti un niveau hôtel. Moi si peux attaquer ma tête ça ngo coucher à séduire moi si ti on niveau mais le coco peut la que moi ça les balles à tichakate. Tant que les gens sont tricher. Gardez la kanga déjà au bail nango. Si comme mais avec cadena tu n'as pas ça va cadena beaucoup ezali tu n'as pas pour bakino même biso to na mboka te bloc wana bakino ba bloc wana te on va pas sexuel ça ko la l'habitude ko ba ndenge nini mais ba mboka moi c'est mon possible bakaite très bien tant que bangi moi c'est mutu te ce que on a prêt à kokufa liwa donc ça est kobo la fin du péché c'est la mort donc nous attendons ça péché en Nzambe mo bala kufi liwa o eza yete hein on doit qu'il y a en enfer pour ba ça ko ba le samba kuna na makambo o auto sala ko so ni tina mona mukia se ayebi yango ki ba to basali mabe ko na boy so bilo to de presse ne bébé ne ça un peu bien ne ba ki de gamme ne ne ko ça pour la biso moko c'est pas ta mukete ka faire la biso to bien et c'est la biso bien abia la ndumba wana que soit ndumba to nini mais il va déjà maté comme ça va maté bala bato bala bato très bien moi ça me demande et c'est pas après na ministre a dit que ba pede ba ndumba ba kanga bango bakanga bango tu n'as pas la miki 15 ans 16 ans comme ça après c'est ça la maman 15 ans maman vraiment 40 ans 50 ans la domination le niveau comme na kulisa nzabe mi ko ça libala ko ça ba bonté non était ba batikali et ba ça ba nyosho la milita oyo so ça ka ekoko c'est ba kangama merci merci beaucoup bonne journée merci beaucoup fidèle tu as vu le public to retourner à Morose papa na ko tuna mo tuna bonjour papa problème ezabo si garçon a autaki na ndako na ye tanga ye mwasa ndumba abengaki ye tanga benye akanye a partir 16h jusqu'à alors ya tanga lelo o ba ko kuta mutakufi da mwasi wana za ndumba o bakanga bandumba msusu batena na bungu donc concept ko babo bande comme bal bokeba la vie ko luka basa ndumba bokeba boza ba marié boza na basi na bino alors parce que beaucoup mo biso soni vraiment OK mais bo okuta kula na ba prince basa ndumba batelemi wana tanga benyo ale sheko za wapi ye nzoka nde rendez-vous oya pesa kiwana da magamu o basali o sali biso pas mina motema to regretta trop ya wana conseil nazo pesa bo conseiller ba mibali l'état va solution makambo ba fille o batelema ba kula fo bakanga bango na butu to mona bango na zo transport na zo kenenda na kuti ba ona ba couleur ba ni tout ça eza malamu te oui oyoka leso mwa salati elamba kitoko alongoli atiki libumpolele ça va pas bien omonaka chéri ndeni toke tonde kolala so olobi combien oka kolala $10 wana $10 wana combien 28 600 alors soko oza te okaka akende boye eza malamu te même na baputuvi na baprince oyo baza ebele leta azwa solution eloko wana ndenge ezosama babrazzaville banigeria partout na bapede bani tout ça oui popo soki atiki bango ne ebana kokontinue alors mwasi aye akuta boye mobali na nga akufi boye eza soni na mawa eza biso mpasi mi yango wana bon conseil moko bakende kopema bazala na lifelo so baozika bazika alors bakende obala na kuna merci papa merci beaucoup fidèle to ya vie du public en tout cas interview moko singa moninga o azali na bosenga koloba lobi na ye donc azala bi public maman bonjour maman nako to sola muke ka muke pardon kata une minute kaka ah merci beaucoup naye nangate pardon limbisaka o ko le kameli limbisa mbote mbote na moni na kati na bela banda toye tomoni hôtel un peu bakangi yango vu que moi c'est mba bakufi kuna na kati mais quand on expliquer ba limba ba Hollanda et bien même on s'amendeni
nga mpe nazalaki na ndako nayoki kaka voisine na ngai ye azokoinforme biso mambo yango donc makambo ebandi nango lelo te ebandi kala depuis tobotama toyoka makambo wana ya bamarie bazosala bavi libanda bazosala baviana donc toyebi ke ezalaka nango earrivaka donc eza mamba lelo te toyebi ke depuis kala esalama mais vraiment eza bien te soki deja ondimi kobala fanda na libala vraiment même mwasi même côté mobali biso sozo ezaka ndenge moko donc différence eza te donc ofandaka bien on se comporter bien au vent du couple amino bozal ensemble qui est beau banda koyiba libanda obimi libanda obandi ko sa mambo mo ya bien te eza bien te ba conséquences ya kebele na mambabo donc eza bien te vraiment faut biloko boye te ya biso batu mambo ekomi biso te donc ba ekomi eza pasi souci makasi komona peut-être basa ba parents ekozala côté ya mobile côté pe mwasi basa ba parents ba responsable mais komona biloko boye to côté ya bana biso ni le bazoka biloko boye bana ebele bazoka basango oyo même ya biso même ya ba makambo ba oyo makambi komeli bango donc eza ma pasi souci vraiment il faut te ba se comporter malamu na ba comportement na biso na ba vie na biso tozo vivre pour que monde na biso ezala bien même si tobi l'état temele ko sila raté parce que même biso les dozaki na to botami to yoka ba makambwana na lelo ezala rakaka donc ko sila raté mais biso mon côté bara nini to koki ko se comporter pour que to vivre bien yango wana kana ngia kolo. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup fidèle tout ya vie du public to ko sara toujours interview moko sima moninga en tout cas boko ka ba imbo ka ba ko ba ko mandola na molai pe na mozinde ba lobi ke non mutu moko te apesi vraiment bango raison et en plus parce que dalini moni so likambo koi mutu na mutu ya kana interprétation na ba misu ba ko ba kaza moi c'est libala ba misu ba ko ba ke non asa ndumba ba misu ba ko ba ke en fait za marambu ebele bele notel MP ba kangi yango ba kangi na ba passager ba kangi na ba tout ba vanda ka notel donc pour na conseil on peut se ba imbo ka ke non pour vendre pe notel ezara nango pe bien mingi te pourquoi parce que tant les bangamba boy yo ba tozaki no innocent o yaki na oza no notel parce qu'il y a des gens ba comment profiter ba comment préférer vendre ba hôtel que vendre na ndako maison le parce que hôtel ezara place au mutauti musika aye pour na kufana pour ça ba séjour na et puis akende topé papa na ba ko sa moi ko pema mais est-ce que comment attend mon tava na neka na mboka na ye o la zone ka ndaku pour avoir la terre comme ko zone hôtel ko louer hôtel pour que afute la ka et yango ba conséquence parce que le loyo tout le monde a kangi wana baka bandumba te il y a des gens ba zapena ba futela na bango ane ndumba te pour faire ba ni l'hôtel à libre donc comme conseil na ko pesa bino bande ko basi to bande ko mibali exact pour na koyeba moialité ya oyo ko ba makeno luka moi ndako sika malonga ovana na yo pour hôtel place moko très dangereux la fois passer ba ko kanga ba bande ko na biso oyo ba nosa ba patrouille tout et tout wana mo ya bato so na kati wana ba nova hôtel wana bazaki na bango ba vanda akaka tu vois ba même pas ba betela même na bato vanda kuna ba porte pour que ba kanga bango donc ça un risque la place moko vraiment vraiment bien terre au vanda parce que ba juge ba image ba finir bango pour na relaxer bino été hôtel la place moko ya malamu militaire conseil pour la basi ya mabal en tout cas boye bandenya ko se comporter on même mobile pour les meilleurs pour les plus so lingi sur mobile alors gata contact na ye bobo na bino et puis c'est tout okati contact na bobo na bino que no place que non ozana yi ozana engagement na ye mais o kenda ko yibara voilà la conséquence était ya biso yo kasi libala za rami ata mobile apesi moi elembo neka ya muke eza ka libala ti alors soko lingi na hote tika soko lingi te tika pour so za pour ça ya kozala vie ozala na libre kata contrat na mutu wana et puis ozala na libre pendant que ozana ndako ya libala sa buzoba to bando filmer bino ka bo conséquences za ka bo corriger bino. Merci beaucoup à Montréal de donner en tout cas na chité émission na ngami ko bela merci mangonga boko mona to ko sala ngona mwa ko banga parce que aner ba ko na c'est pas boy si ko to filmer lisus ba lingi sute na kimi kutu na venya sima pona ko joba image donc bon s'abonner na avis du public en tout cas pour partager la émission ma ko to na dine laisser autre madila de média. Merci aussi à mon frère Asta Cosette mon ami chéri depuis quelque part bambo tenu en tout cas na chité awa. Merci beaucoup, bye. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public.
biso landama